Depuis Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, bipai wapi bozuli baku ya kolanda Mag FM ya mokolo ya lelo mbote na bino ba papa ba mama. Toko fongola basango na biso ya mokolo ya lelo pona koyebisa na bino ke président de la République Félix Antoine Tshisekedi a participé ki bongo na Forum Africa Summit 22 bolanda élément ou. Namaloba na ye, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki soki biso tozali kolobela ko exploiter pe kotia ba ressources na biso en valeur. Eza pona kozwa ba moyen pe koluka ko proposer ba solution na sécurité. Ndakisa na ba parc na biso ba solution alternative na déforestation na population na biso kasi bazali lisusu kotindika biso komema nature en danger. Environnement en danger, nzokande biso tozali koluka kaka ba moyen oyo communauté internationale andimaka kopesa biso kasi ti lelo bazopesa te depuis COP 21. Na yango nakanisi ke il faut prise de conscience collective pour mutu nyonso a comprendre que bazamba eza certes ya RDC et pas itoza na plus de 60% na babassin nyonso na Congo kasi boyeba ke ezali moko ya ba patrimoine mondial lelo. Esengeli na mokili mobimba e préserver yango lelo pona destruction ya couche ya Amazon ne bassin ya Congo ekomi poumon mondial ya liboso. Est-ce que bazali na likanisi ke comportement ya communauté internationale ezokende na nzela na ndimite ngai nakanisi ke toza na intérêt biso nyonso tozala mobiliser eza kaka mbongo te nde tokopesa na président de la République eza nde moyen oyo eko permettre biso to préserver planète na biso. Mokolo ya lobi ezalaki opesi mbwa boyi kuna na Assemblée nationale epai wapi honorable Tingi Pululu azongisaki président Mboso na nzela bolanda. Ezalaki benda bika na Assemblée nationale bipai nini élu ya funa tobengie honorable Tingi Pululu azalaki tout fait tout flamme na o etali bongo contrôle na misala o ezali ko salema sur terrain na yango azalaki très fâché na komona ete président Mboso ye azali bongo ko protéger ba membre du gouvernement na misala o esengeli sala alors que l'état congolais asia bimisaki kanyaka pote misala yango esalema bolandai. Merci. Collègue, la route dont vous avez parlé vers Kinshasa. Elengesa, papa. Route Elengesa. Elengesa? Oui. Elengesa, c'est là. Non, c'est que ça parlait Kimboala, la bretelle Kimboala. Alors vers Kimboala, c'est la route Nzolana. Oui. La route Nzolana, on va lancer les travaux demain, jeudi. Oh, mais bon, et puis moi, 2021. Jeudi. Quand c'est au monite, jeudi, on lance les travaux. Mbongo ebima balia soko lingi yaka toko kende te eko banda nango menanga na zo rappelo ka mbongo ebima balia yoko kotela ka bango te oza camarade na bango te. Honorable Tingi Pululu olobi nini na lobaka mbala na mbala papa regardez votre âge vous avez le pays ici a donné de vous tout 1 11 fois ministre 2 7 fois député 3 président d'un bureau d'âge 4 président définitif de l'Assemblée nationale papa ezamukie moko epesi yo nyonso ezali ke yo fozongisa moko oyo esali pasi mingi pe mawa komona ete bazongisaki papa Mboso na nzela boyende ezalaka ba député sengeli bazala bongo rigoureux na musala na bango po ete peuple akotalela bango na tour na ye papa Mboso alobaki nini. D'accord, acté boyende ezalaka Na o etali santé boyeba ke grève ya ba médecins ezo continuer toujours pour gouvernement et salindenge bayoka na kiti. Ba médecins ya République démocratique du Congo précisément ba oyo bazwami na ngomba mokonzi Kinshasa ba kitaki lisusu na balabala après avoir été gazé la fois passée et pas à la police bango balobaki bakotika boité sans pour autant que l'État congolais a trouvé solution na o etali ba revendication na bango
boye ba été ba médecin o bazali affilié na Sinamed pe Sineco bazala ki ebele pe ba protestaki na banzela ya Kinshasa pona kotalisa na bakonzi ya gouvernement ete sengeli bozwa en compte o ezali ba proposition o tokotisela kibino ya bibwade ata komisale katanaki esengeli boyeba na kozwa en compte oyo to proposer kibino kasi maye yango elobamaki pe na 73e conseil des ministres oyo elekaki bongo vendredi likambu oyo ba médecin ezalaki prise en compte et pas ya gouvernement bisika nini bazali bongo ko réclamer réactivation des avantages na o etali transport pe logement na bango bake lisusu pona koloba ete esengeli ba revoir à la hausse o ezali bongo salaire na bango pe baeba na ko mécaniser o ezali bongo ba nouvelle unité oyo bae na secteur ya médecine ya kokanga ezali ete Sinamed pe Sineco babandaki bongo ba mouvement de grève na bango uta na mois ya juillet pe na septembre nde balekaki na opération hôpital sans médecin ezali pasi komona ete baminganga oyo esengeli bazala en permanence na ba hôpitaux pe ba centre de santé mususu pona ko traiter bae ya bokono kasi bango ba kolekisa ta na bango libanda pona nini bazali ko se mettre d'accord te na bakonzi ya mboka toko senga na tata mokonzi ya ekolo aeba na ko s'impliquer na likambu oyo pote kimia ezwama esika ya médecin ezali na hôpital centre de santé maternité kasi ezali na balabala te tolobi tie kosala eloko Kisasa mwinda pelele ezalaka lisusu te ndenge toyebaka kala po lelo soki otamboli na butu okomona ke éclairage public mingi esi ekufa nango. Soki otamboli na ville province ya Kinshasa na butu oko remarquer que molili ya kosakana te nde erenyaka na bakwen mingi ya capitale ba poto ya éclairage public etikala nango kaka échantillon ya pamba ndenge toyebaka kala Kisasa mwinda pelele ezalaka nango lisusu te bosana etikala kaka lumière ya bafare ya mituka po yango nde esungaka ba piéton tangu bazali kotambola na butu po bamona nzela nzoka nde ezali malamu te surtout que mikolo yo kulu na ezongi lisusu makasi ezopesa pasi mingi po na circulation na kati ya butu molili ememaka insécurité boyebi yango malamu tokosenga kaka na gouvernement provincial ba réhabiliter lisusu ba éclairage public na etandi nyonso ya ville province ya Kinshasa po population atambola en toute sécurité boye kitoko te boyebila Mag FM esaleli bino reportage oyo pona kotalisa bino importance ya ba fleur na environnement na biso bolanda reportage ya Chris Mukuna. Toujours na cadre ya zala patriote jeune nyonso esengeli abima kendekoluka yango nde motivaki rédaction ya Mag FM ekita bongo sur terrain mingi na commune alimete bisikani tokenda kokutana na ba fleuriste elingi koloba bateki ba fololo musala na bango yango ba mesana kosomba banzete fololo koya nango kosangisa ngo na mabele pe balatisi yango langi basali pot de fleurs et bimi bonzenga boy kasi toyaki kosola na bango batalisa oyo ezali bongo motuya ya fololo pembeni ya moto fleur est très important na bomo ya moto pour ça total spirituellement nzambe avant yeko créer ata nzete azaka na jardin de na jardin de fleur ezalaka déjà fleur ezali eloko ya mutuya na kati ya vie ya bomoto na mokilo ya se esika tozali fleur kaka yeyo akobana na moto banda kubota manaye kokola na ye kufa na ye biso to klasaka ba fleur net na 3 catégories il y a des fleurs on va bengaka des fleurs à puissance divine ce qui est divine est de Jésus et de Dieu oyo ezali divine oyo nzambe apesa puissance na nzete oyo esala boye pona biso na mokili oxygène toujours na kati ya ba fleur na biso ba traitement moko indirect oyo tozo kozwa na ba produit ba vertu ya ba plante oyo
toza ba plante mosusu ezo traiter ba kosukosu eza ba plante mosusu ezo traiter ba asthme eza ba plante mosusu ezo traiter ba tension eza ba plante mosusu eza kapoka décoration bisika mutavani eza la propre. Et sengeli tokanga ete moto nyonso azala na environnement moko sain elingi koloba bisika moto azali fololo ezanga te po ete fololo e ambelisaka environnement to pe milier esika moto afandi kasi ba fleuriste to ba mesana koluka mwa 10 francs na bango awa na limité bazali menacé po ete batika esika yango na yango ba pesi mbela na bango na gouvernement provincial alukela bango bisika mususu et ça le loko. Basculpteur ya place des artistes kuna na 7e rue limité balobeli bongo na o etali ba œuvre d'art ndenge kuma négligé bolanda. Tozwami na ingomba mokonzi Kinshasa mingi na commune ya limité na 7e rue résidentielle. Toujours na cadre ya jeunes à la patriote, jeune bimisa maele pote oboko la libota pe ozala indépendant. Ndeto yaki kokutana na bana mboka oyo bazali ba artiste na domaine ya art. Bango basalaka sculpture, ba misusu bazali ba cordonnier pe bato ya ndenge na ndenge. Na wenze oyo bomoni bokanga ete biloko ya ndenge na ndenge esalemaka awa lokola ba œuvre d'art. Nyonso oyo omonaka lokola bikelamu ya tata Nzambe kasi baninga oyo basalaka ngo na nzela ya libaya. Botala lokola aigle basalie awa na libaya okotala okondima te tala girafe ndenge atelemi nyoka pe akomata nzete nyonso oyo na mayele ya bana mboka oyo tokuti awa boyoka bango moko na micro ya Mag FM ndenge bapeseli lolenge musala na bango esalimaka. Wenza liboso oyo omona artiste asimbi liane oyo babengi kekele aotaye oyo omona artiste asimbi bwa oyo babengi nzete aza kotaye tosalaka bikeko tosalaka basaki ya rafia tosalaka bakiti ya kekele na bakitunga tosalaka pe na bilamba nyonso esalamaka awa. Donc cordonnerie eza source mère eza oyo ya misala nyonso te maboko na kati ya cordonnerie coupe couture ezali na kati ya cordonnerie maroquinerie ezali na kati ya cordonnerie savetierie ezali kobongisa basapato yango na bayi babengi yango savetierie fabrication ya chaussure yango babengi yango cordonnerie fabrication ya sac yango babengi maroquinerie. Lokola ndeko oyo ye apesi bongo mbela na ye na bakondi ya mboka bayeba na koya kotala o bango bazosala pe ba soutenir bango. Omo ya liboso na osenga nanu na gouvernement acha biso na en valeur na pour place au soki ba tongeli biso eza malamu eza pe fier pe ya mboka na biso to le baiser belé hein to singa na ba continue biso batala jeunesse misala oyo keka na fuluté tozana mposa to kabola yango to vana ngo kate ba continue biso o ba dirigeaka biso na ba ministère na biso ba fongola no miso ba meka kota mo mukesima. J'aime tout ce qui est de l'art, tout ce qui est fait à la main. Et je respecte le travail de ces personnes qui font à la main. Donc aujourd'hui, mon objectif, c'était de trouver les tapis Kuba. Parce que ça a une histoire. C'est quelque chose qu'on retrouve qu'ici au Congo et nulle part ailleurs. Culture ya mboka na biso esengeli to valoriser pe to protéger yango ezali bongo na nzela ya ba jeune oyo bazali ko continuer ko sala toujours musala na bango malamu po ete culture oyo ebunga te na mitu ya ba congolais e ko sala eloko. Direction Ngufu Kitaku ezali ya kobeba kuna na commune ya Matete bolanda reportage ya Torres Atibu. Oyo ezali nango bilanga ya loso te kasi ezali nde matiti oyo ebota awa na direction Ngufu Kitaku na commune ya Matete. Nzela oyo ezali parmi ba route secondaire ya commune oyo kasi modèle ekomeli binomo botala
salite matiti bama etelemi bouteille en plastique pe soso pembe azanga mboka te ye wana na pointe donc nzela ekomi na ete ya mabe koleka tellement nzela yango ekufa nango kala population baloba balemba bakonzi pe babeta kara ti lelo solution ezwamaka te kote oyo malaria ekoki korate yo te po degré bangungi babotamaka pa moyen. Donc awa penza bana kuena biso ya koko matiti wana ti awa nso ke vers Kisenso e bukana esata 10 ans esala mana ngote to ba te gouvernement to zarate ba chef de l'état ba osato ba osate ba député to voteur ba osato ba osate comme ça na ba député ba osate ba olera mbongo mais pas ça na gouvernement ba sa musala awa kan to dindaka sombule beti to dinda so ya jeté som tawleka babala awata mtali kolola tabilamba ta dimension so amoni bato ba sa bien te longola bango chaba tumsu ba sa ba musala okangi bango kangi mobuta la so o sa bien te alongola che mususu alongola che mususu yo kangamika na bakamna bango za bongo te bayaki na ba tracteur awa un certain jour awa ba onde ba yeko bumango bien monike bayaki na butu baye na butu ba che ba projecteur awa 4 projecteurs tout cas que ba sala musala bon on sait pas so ipe bazali na ba projet na bango bazwa ka mama bele ezalaki wana banda pe bazwa na pe bakenda tisiko na nde omoniki ba matiti o nyonso eboti awa to ko interpeller kaka bakonzi en tout cas bosunga population ya commune ya Matete na kobongisela bango nzela ndenge ezosalema na ba commune misusu po bango pe baza na droit ya ko bénéficier na vision ya chef de l'état lokola ba congolais nyonso boye tanenge che tanenge sali kitoko te. Bateki ya wenze ya makala bazali kolela po ba prix ya ba mesa eleki talo yango bakoma na bango kotanda biloko na balabala bolanda. Lelo soki otamboli na bawenze mingi ya ville province ya Kinshasa surtout na ba marché pirate okomona ke batu mingi bakoma ko préférer koteka na libanda ya wenze pe kotanda biloko na mabele nzoka nde bakimaka na bango ba prix ya ba mesa na kati ya wenze po ezalaka trop cher malgré na kati pe koteka ya malonga ezalaka te batu mingi basukaka libanda neti awa tozali na wenze ya makala mesa eteka makana $40 siko zwana osoe mutu ye mokutu fona eza ya $40 te omwe teke olia nzoto kasi ya pasi eza ke koteka na nzela boye surtout pembeni ya makadam ezalaka ba risque makasi pe na ba accident o esalimaka ngambu kuna poza mesa komi biso problème mbongo kaka $40 tokosulango wapi wenjo otande ndengeza bien kutu te ebukana eloko moko te kuna kati kuna eza kuna eloko te mama kasi te babi kuna eza l'état mta a poser kawana pose ma place pose place kuna popata mbongo mbongo ekene wapi na l'état azo mbongo na biso to sani mama message nanga eza nini koteka bona wenje boye to bote eza risque mais ne to na komo papa mama taka passe poto to lukite eza passe tokosenga na ba-administrateur ya bawenze baluka nanu kotala situation oyo na kokitisa ba prix ya ba mesa po na ko permettre ba mama bakota na kati ya bawenze pe bazala protéger na ba marchandise na bango ekozala esengo makasi soki bosali bongo ekosala eloko te. Bakumbi moto ya commune ya Kisenso bazali kolela makasi na o etali tracasserie. Tracasserie ya makasi ezali kosalema na commune ya Kisenso, plus précisément na avenue de la Paix na coin ya Porte Rouge pona koleka nzela ya rai. Bawewa bazali kolela ndenge FARDC na la police basangani bakoma kosenga bango mbongo avant koleka soki oza na 1000 francs te okoleka te soki oche mutu makasi bakangi yo moto kasi pona ko récupérer yango
oko dépenser 100 000 to 80 000 francs. Tala ndeti oyo lokola aboyaki kofuta 1000 francs bakangi ye coin bazali kokende na ye bamati na moto pe bakende na ye na bureau kuna nde esika akoyoka ya ye bamonta po balibere ye pe na moto na ye bawewa bazali komituna banani nde mutu batindi ba Jean oyo pe mbongo oyo bazali kofutisa bango ezali kokende wapi boka ndenge bakomunikaki biso toza ba motard toyebi bien ke bakonja mboka bayebisaki biso ke non biso nyonso fo tozala na ordre na mikanda ya moto tosomba baplaki tosomba bakaske makambo nyonso tu toza nango mais problème ezopesa biso pasi trakasere eleki ya makasi babiloko wana toza na mikanda nyonso complet mais kaka bapolisier bazokanga biso koskroke biso bambongo bamande ya ba $50 ba $20 chaque jour place oyo nyokoma makasi chaque jour tofutaka 1000 francs mais 1000 francs tofuta wana toyebi nanu teke mbongo wana yekende wapi esala musala nini na mbongo na biso donc chaque jour donc attend baotelema ti jusqu'à 18h mais toyebi nanu teke eza payage ou bien eza nini de réalité eza que ba policier bazoyaka na ba FARDC bazoyaka kosenga biso ba 1000 francs awa mais musala basala to comprendre pété donc est-ce que musala l'état tina bon basala yango wana to yango te donc là vraiment na habité bakonza mboko batia so likambo soki eza musala ba kosuza musala bango te c'est ça pendant une semaine to dépasser le 7000 sobe 7000 francs pendant une semaine mbongo wana bazwa ngo pesa kenda mo to ebaka isati to nyoka mananjela o so lele ke na mbongo te mo kondiselanga na ya boy bakangi yo moto polo ke misa moto ba 100 000 ba 150 000. Général Silvano Kasongo tinda nanu ba élément awa po balandela ba élément oyo bazali kocha trouble na kati ya secteur oyo po bawewa balembi makambo ezali kosalema awa ezali soni makasi pona basoda na biso ya mboka ezala FARDC tope la police makambu oyo esalemaka kaka na République démocratique du Congo pona nini boyeko kitoko te. Aveni Oshwe kuna na commune ya Kalamu ebeba nango banda kala surtout ndenge bamvula ezali kobeta boye bino moko botala. Balobaka na français après la pluie vient les beaux temps kasi na Kinshasa et commandé milelo na milelo. Tozali na croisement ya baveni Kasavu buna Oshwe na quartier Matonge na commune ya Kalamu nzela ebebi na ndenge ya defwate suite ya mvula oyo ebeta kilobi na butu pe lelo na moi esali ke nzela ekoma impraticable. OVD abandaka misala na kati ya aveni Oshwe abwaka ba beton na ye kasi tout la mwisi ya zazati lelo asundola yango kaka bongo misala isali makate. Selon information tozui sur place, gouverneur de la ville Jantini Ngobila pe ayaka kopesa ordre misala ebanda kosalema, mais rien ne change, situation ezali kokoma lisusu plus pure. Awa moyen ya koleka ezali lisusu te, bateki pe bazali ko déclarer po ba client bazali lisusu kokota na ba maison te. Boyoka communication. Ba client ba oyate. Nous avons pas de clients. À venir sa salité, muta melande nini ba kota ndeni ni mayi muta lati propre kecha pembe. A le ka place na hotel mawapi. Kinshasa ezalaka nini yango OVD aye atiki gouverneur pe aye ndenge moko sikoyo etikali kaka président ye moko akita po solution ezwa maboye te pardon. Tokomi na suka ya présentation na biso ya mokolo lelo kasi soki bosepela ki na édition na biso bo pesa merci na ba héros dans l'ombre o basela ki bino musala kitoko pe biso to pesi merci et pas ya maître Maloua Billy Cléophas président pe initiateur ya fondation Maloua ngana bino tokokuta lisusu mikolo ezali koya ekosala eloko te.